Boué, Bana Équateur Mambenga en général, Pays Mbandaka en particulier, Sango Oyo Eza Penza Yabino, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu Yamapata, Azongi Selibino, Bavol Naye Naba Destination, Ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, Nyoso Eza Kosalema, na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutanga place mosusu te, kaka na CAA, compagnie d'aviation oyo ba congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka, mbandaka na kindu, kokende yango ekomineti na sima ya ndako, à travers reprise ya ba vol kitoko oyo, CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, Aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. On reconquit bien ce que s'appelle la Colanda Info, Lingala journal, ya peuple pour la peuple mbote, Nabino Bisikanios Tubozo, Mitikete Tofungola, Oya jeudi 26 janvier pour la côte Sabino, Nenga chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Tulombo a confirmé volonté nae yako diversifier économie congolaise na sommet ya Dakar kuna na Sénégal Nenga héritier Mapinde mi atalisi. Le président de la République a confirmé volonté à diversifier l'économie congolaise, na s'appuyer na agriculture. Alobaki yango na panel penepene ya homologue na Philippe Nyusi ya Mozambique, Faustin Archange Touadéra ya République centrafricaine, Umaro Sissoko Umbalo ya Guinée-Bissau et Varis Ndayishimiye ya Burundi. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté que mercredi liboso ba participants na sommet ya Dakar de politique na ye pour na oyo telle diversification ya économie congolaise na kondimaka production alobi aponi ko diversifier économie na ko s'appuyer na ba secteur mibale agriculture numérique parce que ezali bongo ba mine yango ezali ko dépendre na économie pe ezali ko comme source ya ba plusieurs malheurs na tina wana ezali bongo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azanga kite ko dénoncer na tribune moko ya ba malheur oyo ekomeli RDC agression ya mboka na biso et pa ya Rwanda pour na chef de l'État alobi Belé à RDC et Sengeli ezwa revanche na yango na sous-sol pour ko démontrer détermination ya ko valoriser secteur agricole. Président Tshisekedi a talisaki na quelques initiatives ya gouvernement mingi penza augmentation ya budget ya ministère ya agriculture, création ya 8 zones agro-industrielles et expérimentation ya manioc na filière ya panification. La primature Bosengal Koeba que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé à Kimokola mercredi 25 janvier kuna na Lubumbashi na lancement ya opération ya identification pe enrôlement ya ba électeurs pour la deuxième ère opérationnelle. Héritier Mapindemi a pesibino ba détail. Ndenge ezalaki annoncé, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé qui jeudi 25 janvier 2023 dans Lubumbashi dans le lancement et opération identification paie enrôlement à électeurs pour la deuxième ère opérationnelle. Ezalaki na présence à quelques membres et à gouvernement, ba autorité locale pe ba officielle, la commission électorale nationale indépendante, pe délégation et outaki na Kinshasa. Pour na kolakis exemple chef ya gouvernement à se faire enrôler, à inviter pe population baye bana kolandaye. Alobi alingaki kotali sa carte de lecteur na ye pe kosenga na bato nyonso bayeba na kosala lokola ye. Alobi awa ayaki na kombo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko lancer opération ya enrôlement ya deuxième ère ya république ndenge bazali koloba et concerner 9 provinces particulières et pa wapi à se retrouver na province ya Okatanga. Alobi auti ko se faire enrôler ezali eloko moko ya malamu bo simba ke foule moko immense ba accompagner ki chef ya gouvernement mercredi na collège Imara pour na lancement ya opération oyo ezali bongo importante pour na likambo etali élection na République démocratique du Congo. La province ya Okatanga tokende bongo la province ya Congo central pour la Kotali Sabino ndenge ministre ya enseignement secondaire pe technique mwana mboka Tony Mwaba azako séjourner kuna la province ya Congo central précisément na ville ya Boma depuis mercredi 25 janvier pour une rencontre ya haut niveau elongo na ba inspecteur scolaire ndenge Stéphanas Kande pe Nathalie Kaila Kapende Batali Sibino. Après 8 heures
Lors du tour de route na destination ya la province ya Congo central na but ya rencontre moko ya haut niveau na ba inspecteur scolaire patron ya enseignement primaire secondaire pe technique Tomi Mwaba azwaki akei moko il faut kolukela yango kombo cortège na ye batelemisaki yango na population ya boma benseignant bakisa base ya UDPS bozwa ambiance. Foule bayaki ko rendre hommage na lieutenant ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye nani professeur Tony Mwaba azwaki moyen ya kokita na jeep na ye kaka ndenge bozali komona na bilili akitaki pona kosalue bango bamo ya bienvenue malgré molili bana ya boma très reconnaissant na geste ya chef de l'État pona komona gratuité effective ba féliciter ministre Tomi Mwaba Kazadi pona leadership na ye na matérialisation ya vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sima ya communion ya kitoko pe ya makasi boye na population ya boma Tomi Mwaba Kazadi azangaki te lisusu azongaki na jeep na ye pona kokende ko accompagner mission oyo ayelaki. Na somusulo sengeli koyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante seni na mokuse mwana mboka Denis Kadima asalaki mercredi 25 janvier lancement ya ba opération ya identification pe ya enrôlement ya deuxième ère kuna na école Bwena Mutu na ville ya Kananga. Stéphanas Kande héritier Mapindem. Président Denis Kadima Kazadi a encouragé ki ba population ya ba province nyonso bisika oyo deuxième ère ya ba identification pe enrôlement ekosalema ablobaki na bango bazela mikolo ya sukate na ville ya Kananga mercredi 25 janvier 2023. Denis Kadima président ya Seni asalaki lancement ya identification pe enrôlement na école Bwena Mutu 1 opération deuxième ère et sengeli boyeba que deuxième phase oyo ezali ko concerner 9 provinces au Katanga, au Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Bakisa na Tanganyika. 3 pays lisusu et pe wapi ba congolais bazali ko vivre na Afrique du Sud, Belgique pe France. Président ya Seni a confirmé na presque ba matériel nyonso esengeli ezali déjà déployé. Ndenge boko constaté début ya ba opération ya identification pe ya enrôlement ya ba congolais résidents na Afrique du Sud, Belgique pe France nyonso na bokasi ya président ya Seni Denis Kadima. Stéphanas Kande héritier Mapindem. Kinshasa mercredi 25 janvier 2023 décor ezalaki déjà planté pour na kobanda opération ya processus ya identification pe ya enrôlement ya deuxième ère et sengebo ba opération ou ya deuxième ère et kozabongo 9 provinces au Katanga, au Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Bakisa 3 pays Oyo, Afrique du Sud, Belgique et France. Détermination ya président Aseni Denis Kadima Kazadi et Zalibongo ba Congolais ou ba vivaka na étranger, ba yeba na ko participer na processus électoral ko landisama na disposition ya constitution Oyo et Zalibongo Koloba. Boye nyonso Denis Kadima azalaki ko traduit acte na maloba na ye déjà na annonce ya calendrier électoral. Denis Kadima a s'envolé qui déjà à l'intérieur Yamboka pour na lancer ba opération Oyo na 5 provinces où ils allaient constituer na deuxième ère opérationnelle. Pour Namboka ya France, Bosimba qui premier vice-président bienvenu Ilanga Lembon, assis à Komaki Kunape à Sangisa qui délégation ba congolais na bit ya ko sensibiliser bango ba s'enrôler massivement et Sengelwe ba que centre et enrôlement et Zali Bongo na kati ya ambassade ya République démocratique du Congo. Centre Oyo et Kozala ouvert de 8h à 18h. Ba machine P et Zali permanente pour na opération et enrôlement et ça les manandengi à Malamu. Deuxième vice-président à Senu Didi Manara Linga yé anima qui concertation moko ya kitoko na ba congolais ba vivaka na Belgique wapi pai azalaki wana yimoko pour na ko lancer opération Oyo ya enrôlement. Boyena après-midi kuna na mboka Afrique du Sud madame Patricia Seya Mulela Oyo azali rapporteur ya commission électorale nationale indépendante yende akambaki délégation kuna
nyonso ezali kaka pona ko accomplir acte moko. Espoir ya ba compatriotes nyonso baibana ko répondre na processus ya identification mingi penza ekozala kaka na respect ya critères oyo ezali établi, kozala na passeport valide, kozala na carte consulaire, boyeba droit oyo ezali bongo question ya souveraineté, représentation diplomatique ya République démocratique du Congo bakozala en première ligne pour na favoriser réussite ya opération oyo. Kaka na Afrique du Sud kuna balobi document ya séjour oyo ezali valide pour na se faire enrôler, visa ya résidence temporaire, visa de travail, visa pour na personne dépendant ya porteur ya résidence permanente, visa pour na conjoint et conjointe, visa d'affaires, visa ya retraite, visa ya résidence permanente. Ba congolais nyonso oyo bazali libanda ya mboka esengeli ba disposer information oyo utile pour na oyo etali identité na bango pe ba origine na bango. Na masomo subo sengali koyeba ki honorable Kajos Kasindi ya Sanrola ki kuna na iti kitomesa na commune ya Kisenso. Nathalie Kaila azalaki simasima na compte ya Info Lingala. Commune ya Kisenso eyindaki na ndenge moko ya kosakana te pona oyo etali enrôlement ya honorable Kajos Kasindi Mafolo Joseph oyo bazali kobenga désormais Bic Rouge. Azalaki accompagné na population na ndenge moko ya kosakana te plus de 5000 mobimba kobanda na résidence na ye bakompanyaki ye na fu moko ya makasi carnaval ya mobange ye moko honorable Kajos Kasindi Mafolo Joseph élu ya Union pour la démocratie et le progrès social asimba kifimbu na maboko pe Bic Rouge pona kolakisa ke aye na correction na sima ya carnaval Kisenso mobimba. Rendez-vous ezalaki bongo na iti kitomesa epa wapi honorable Kajos autrement dit Bic Rouge azwaki carte de lecteur na ye après ko remplir ba formalité nyonso. Totamboli na ngai banatongo to buki Kisenso. Tolakisi ke Kisenso ezali acquise na président de la République honorable Kajos Mafolo. Carnaval, totamboli carnaval motorisé pour prouver aux gens que balingi élection pe na kosenga na pasa ani ba s'enrôler pour les choses réellement liées. Ba o bazali ko hésiter, ba o bazali ko boya, ba ko regretter. Nous irons aux élections. Ba ebi ke bazala basité, bazala prêter ya bazo pour élection. Mais biso na IDPS pour mon démonstration, rien à dire. Démonstration ya force ya honorable Kajos Kasindi Mafolo Joseph etalisi ke na Kisenso chef de l'État avanda na Kimia deuxième mandat ezali. Na samu susu sengali koyeba ke véritable natif ya Kikwiti Teski Mayoko Kindeko cadre ya parti lumumbiste unifié palu na mokuse a Sanrola kimikolo eleki na foule ya population ba accompagna ki ndenge Michael Bristoto apesi bino ba détail. Bokanisi bato ba uti kotela match na stade etuluko oyo bayaki nde ko accompagner leader ya Kikwit mwana mabele Teski Mayoko Kindeko cadre ya parti lumumbiste unifié palu na mokuse oyo ezalaka dirigé par secrétaire général pe chef du parti le professeur Willy Makeshi secondé et pas excellence Didier Mazenga Mukanzu pe honorable Justin Kiluba bondi melangai que ezalaki nde lokola jour férié Kikwit tombé sans plaignant Teski Mayoko Kindeko porté en triomphe pour na communier na population moto ya batu leader incontesté qui quitte moto ezo changer ba calcul ya adversaire politique misusu atambola ki makolo korta ndenge kaka boza komona ba bendele ya l'unique et le seul palou ezala ki kopepa likolo ba kenda ki tina centre d'enrôlement wapi pa inatif ya ki quitte moto ya batu Teski Mayoko Kindeko a rempli ça qui ba formalité nyonso pesima azwa carte d'électeur na ekitoko ndenge kaka boza komona atombola yango likolo elembo ya elonga ezalaki nde esengo boyoka ye moko na ndinga ya bwala leader ya Kikwit ndenge ya communiquer ina betu bala palu ya makiashi betu tu bande beno baka ba carte d'électeur mingi na Kikwit beaucoup sabe nous ve betu s'enrôler massivement après enrôlement na ye ensemble na population peba milito ya palu oyo balingaki kutu kotika ye ata mokete bakendaki tina secrétariat provincial ya palu Kikwit wapi epai Teski Mayoko abetaki mwa quelque pas de danse bokanisaka kayebi kobina te bino moko botala
bana kikwit balobi leader Teski Mayoko Kindeko yonde frappe ko continue toujours. Président ya parti politique ADRC Néron Lomeka yepe asanrola kina fief na ye kuna na nyoki na province ya Mai Ndombe simasima héritier Mapindemi. Mwana mboka Néron Lomeka Iwaje azali moko ya ba leader ya territoire ya Kutu na province ya Mai Ndombe bana ya ADRC parti oyo ye azali ko diriger bayaki ebele secrétaire général Silas secrétaire permanent Gaël pe président ya Ligue de Jeunes Anthony nyonso batu ya ADRC bayaki ebele pona koyamba ye foule oyo bozali komona ezalaki opesi mbwa boyi pambate Néron Lomeka oyo azali président national ya ADRC azalaka tango nyonso accompagné na batu bazwaki ye accompagnaki ye kino esika podium etiamaki pona koyoka message na ye président national ya ADRC mwana mboka Néron Lomeka Iwaje azwaki maloba pona kosenga na bilenge s'enrôler massivement à parti ya Union Sacrée bazalaki pe ebele pambate ADRC ezali parti ya Union Sacrée oyo ezali kosala mosala kitoko na province ya Mai Ndombe epai wapi bakani kopesa chef de l'État deuxième mandat na ba élection tosaki ya 2006 président Kabila atiaki les 5 chantiers na territoire na zubo monaki 5 chantiers yango 0 ngai Néron Lomeka na décidaki na bité bipana biso za kozonga sima ko toza hors jeu il faut to approcher président république eton toyebi mama na ye toyebi tata na ye toyebi esika avandaka mpe aza kolakisa biso sikoyo volonté ya misala malamu tozala pene na ye mikolo elekaki mwana mboka Néron Lomeka Iwaje akendaki na centre de santé Aimé Mujo kuna na nyoki pona ko se faire enrôler na sima ya ko remplir quelques formalités abimaki na carte de lecteur na ye ngai nazi yango population madame Bakisa bonsoir parti ADRC esengeli ko compter na yango pona deuxième mandat ya chef de l'État na bokasi ya mwana mboka Néron Lomeka Iwaje. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse. CAA spécialiste à Congo profond, créé depuis 1990, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais. 95% ya bagents ya CAA, bazali bongo ba congolais ya Poso, ba congolais ya Makila, pe ba congolais ya Nzoto, c'est-à-dire ba congolais à 100%. 99% ya ba directeur pe ya ba cadre ya société oyo, bazali bongo ba congolais. Nayango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na ba congolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA et sengel boye ba ke majorité ya ba directeur oyo to 99% na ba directeur oyo ba bandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple pe lelo bazali bongo ba directeur pe ba cadre oyo bazali ko sala fierté ya société oyo na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA tokotali sabino quelques directeurs pe ba agents oyo bazali na CAA depuis création nango to ba koti na CAA quelques années après création nango et c'est boye ba que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond bolanda bango boyoka bango pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka kombo na ngai Richard Chinyama na zali na CAA depuis 2001 Kubadranga ya CA nazalaki na département ya cargo responsabilité nanga ya laki
qui coordonnateur, il y a service fret. Lelo Nazali, directeur des opérations au sol. Et Nao Etali, direction Nangai, Tozali, na responsabilité à consommer contrat commercial à jouer na passager. C'est-à-dire que billet au topé sakana passager, ils ont engagement. Une fois que commercial a sali musala na ya côté ka billet, passager wana akuya ne parabiso na mukolo yo sengelaki biso tokotia na pepo na bagage na ye tomemi ye na point A tiro na point B tout en rassurer que bagage na ye pe komi na ndenge sengeli na département ya biso toza effectivement la plate tournante pour travailler avec la synergie dans le département mingi finance, technique, commerciale, sécurité, qualité. Nango pour na voler salema et sengaka to veiller na aspect nyonso wana. Ya liboso ko eba ko ponana no sous-traitant esengeli. Ya mi balé faut ko préparer selon besoin commercial pepo kobungisa pepo wana donc pepo tango tozo yango na technique il faut qu'on nettoyer yango kosukola yango na ndenge esengeli na norme et procédure sima kosukola yango il faut ko lukela yango carburant il faut kozwa na kosala mwa kozana kenge na prévision selon destination puisque mboka na biso na ba réalité belé na bisika mususu carburant ezali na destination mususu ezate donc tozana charge ya couvrir que vol wana salema ndenge sengeli. Défi Congo ezali parti politique ya sika ya mwana mboka Diangenda kitutuki di bo découvrir yango à travers commentaire ya Michael Bristo topé Stéphanas Kande. Qui a dit que ma prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te dit les lotika to bisabino que biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka défi Congo ezalaki bon créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani parti ya ba congolais oyo eye ko répondre na aspiration ya ba kongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka Diangenda Kututukidi Martorel petit-fils ya prophète Simon Kimbangu fils biologique cadet ya papa Diangenda défi Congo boyeba ke ezali parti panafricaniste bavandisi na ndenge ya kolenda idéologie veut dire induse ya parti na bango na pouvoir théocratique boye moko papa Diangenda Kututukidi Martorel akozala si simple instrument to mosali ya pamba po défi Congo eza bongo accomplissement ya ba prophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epo ya tata Simon Kimbangu vision na ye bosimba keza ya korefonder Congo na nouveau système ya gouvernance uta bomona ya papa Diangenda Kututukidi Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona komedite pe kokanisa na bozindo na oyo etali misère tobe pasi ya moto moindo to l'homme noir yo na ngai tolinga congolais koleka Congo pamba te na ntango tozongisi congolais na esika na ye tomitesi valeur yo nanga esengeli koyeba ke défi Congo ezali installé na ba grande ville nyonso pe na ba province nyonso ya minene ya République démocratique du Congo secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro 58 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri défi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa ba congolais nyonso awa tribalisme kutu bosana
Eric Massamba moko ba cadre ya parti a communiqué dans où était la signification il y a lettre K. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo, avec le K qui est le K africain. Bon, kende noki na siège à parti de FI Congo, bozo ba fiche d'adhésion na bino, bo kota kota na kati ya parti, rendez-vous le 23 décembre 2023. Agent Eric Travel ya mwana mboka Eric Mwambaza kosunga ba Congolais nyonso na masolo etali voyage mingi na o etali Schengen na zo betango dada ndenge Nathalie Kaila Kapenda atalisi. Yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba aux visa Schengen. Oya et sa confiance ya sûr. Agence Eric Travel droit ngara binde na pesa. Tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo. Baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique, eza mobimba na France, eza mobimba na Italie, na Schengen mobimba. Avec $1000, on peut se faire confiance, il faut tambo lokola rabi, noto ekomi une réalité. Bambo sanate, yo ozape na pose kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, oza na pose ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, agence Eric ezawana, eratakate, sur, prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bango na 11e rue Limete, mosika te na INPP, yo oza na Changu, boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya funa na diagonale ya commissariat la police, côté ya Rekingabwa. Ebongo yo na Lukunga, kende kaka na Kitambo magasin, pene ya Facebook. Agence Eric Travel, ezome mabino likolo, bokomela pema. J'ai pris le McDo, j'en ai fait 4 dos, j'en ai ghetto. Tozana ba communiqué écologique moko awa bolanda lecture nango. Bafami Wanja, Bomongo, Pebomongo, Etiliem, Georgette, bazali na mawa ya kuebisa na bandeko, baninga pe baeba na bango nyonso, bakisa corps médical ya République démocratique du Congo pe ya Kinshasa en particulier, liwa ya mwana bango, Bokilo, Ndeko, oncle, papa pe époux, Dr Jean-Félix Wanja Wanjo, médecin généraliste pe grand pédiatre ya hôpital général de référence ya Kinshasa, ex-mama Yemo, azalaki pe mosali na nzambe to pe évangéliste ye akufaki mokolo ya jeudi 12 janvier 2023 eleki na nsima ya bokono ya tango molai. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 27 janvier 2023, à partir de 19h, veillée mortuaire et Kosalema, na salle espace Bandal, n'avenue Lubumbashi, numéro 230, commune ya Bandalungwa, référence en face ya maison communale ya Bandalungwa. Samedi 28 janvier 2023, Nangonga ya 8h, levé à corps et Kosalema, na morgue ya hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo. Pe exposition ya nzoto ya Mowei ekosalema sur place ba dernier hommage ekopesama n'esplanade ya hôpital général na ngonga ya 10h inhumation ekosalema na nécropole Nsele Bambou chemin de l'éternité na ngonga ya 16h bain de consolation ekosalema na même salle c'est-à-dire espace Bandal tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso baebaka Dr Wanja. Famille Aouka elongona promoteur John Aouka Moma bazana mawa ya kuebisa na baninga bandeko pe bayiba na bango nyonso liwa ya mama koko pendeko na bango na kombo ya Joséphine Shinja Mbayo ye akufaki mokolo ya mardi 17 janvier 2023 na clinique Bondeko oyo ezwami na commune ya Limete.
boye programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya vendredi 27 janvier 2023 nde veillée mortuaire ekosalema na salle babengi Matu Samuel oyo ezwami na croisement ya baveni Asosa Pengiringiri. Mokolo ya samedi 28 janvier 2023 nde nzoto ya mowei ekobima na clinique Bondeko oyo ezwami na commune ya Limete à partir ya 9h déjà. Bokundami ekosalema na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité oyo ezwami na commune ya Nsele. Kasi en attendant matanga ezali kosalema na résidence ya promoteur John Aouka Moma oyo ezwami na avenue 15 numéro 43 bis na commune ya Makala mingi penza na quartier Kabila na croisement ya baveni Kimwenza pe Kianza. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mama Joséphine Shinja Mbayo. Journal ya peuple pour la peuple yango ekomi na suka. Merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oya kumbela ke édition et pa pazaki assisté pa Jadine Malembe na sima caméra tozalaki bongo na Christian Kiangebeni montage pe esimamaki kaka na Christian Kiangebeni journal ya peuple pour la peuple za ka supervisé et pa na moko héritier mapine bandeko botika na malamu ngala bino tokutani semaine prochaine. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokuta ngo place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.